Bote mingi balandi émission na biso tozo kende wapi na sepeli suko kuta na bino ça dépend place bozali eza bongo mama Nicole Moisanza wasela kabino émission tozo kende wapi émission eza pona aider biso na kati ya changement de mentalité eza ko permettre biso vraiment to avancer na kati ya mentalité moko ya malamu eza ko baxela biso un plus na kati ya ba famille na biso. Et puis, na salaka série double face ezali série oyo eza kolakisa biso ba personnalité vraiment ya bato ebele comment ndenge nini mutu mususu akokozala na yo alakisi yo gentillesse et mutu mususu mususu aza na face mususu abombi. Alors nalingaki vraiment ko leka pona ko partager na bino ko essayer un peu to sungana et puis pona vidéo mususu na salaki ezalaki vraiment publié te ezalaki vidéo oyo ezalaki koparle sur mobali akomisaki mwasi na ye mbwa. Alors nalingaki lisusu vraiment kozonga lisusu mpona koexplike secret oyo ndenge nini ebimi libanda epuis mpona koessaye kosungana. Alors tout à l'heure ezalaki na bandeko bandeki kolanda nga problème ya connexion nayebi te soki bozomona nga mpo liboso na bandeki komonana te ezali kaka maloba. Alors vraiment mama na biso Jetrid Bilongo rebonsoir kana Liliane Ipondo rebonsoir soki ozomona nga eza connexion eza bien soki kokomela nga ekosala nga bien mpona se mettre à l'aise. Alors nazali koparle sur vidéo moko nasalaki lobi ezalaki vidéo et vraiment Facebook a partagé yango te a bloqué parce que musique ekotaki et puis ba droit d'auteur ya kolo musique et ezalaki vidéo ezalaki koparle sur mobile ndenge akomisaki mwasi na ye mbwa et puis ndeko na biso mama na biso Irene Masiandoki ndeko na biso mutu asiyaki kokota nanu na ebandeli mpona koexplike biso mwa moke sujet oyo comme esengaki ke il faut to continuer yango mpona pena ma situation ya makambo ya Libye nalingi mpe koessaye kopartage na bino mwa moke. Merci beaucoup mama Jetrid Bilongo comme sikoyo naza komona mpo liboso vraiment nazalaki komonana te et puis ezalaki koessaye kodéranger mwa bandeko moke peut-être mpo ezalaki problème ya connexion. Alors bandeko na nga nalingi toparle mwa moke eza nazo pesa merci beaucoup à tous les Africains oyo balakisi vraiment vraiment que non fierté na bango africain koko za la piétinité africain aza vraiment être humain oyo azo mériter ba respect comme tous les autres. Donc on est tous les mêmes. Bravo na ba africain oyo ba marchaki na Paris kuna toujours pour la solidarité à nos frères et sœurs en Libye. Alors nalingaki lisusu ko avant na bandana makambo ya ndeko na biso ya mwasi oyo secret na ye ya mbeto bimi libanda likambo ya mbwa nalingaki nanu ko parler sur biso ba africain moi muke nazwi ba message ba vidéo ya bandeko na biso mususu ya ba ivoirien bandeko mususu ya ba africain na kati ya situation oyo basiliki baboyi bakota ngo trop voire même ba mususu balingi na bango te kolobela makambo oyo se passé na Libye ba misusu bapisali ba vidéo pe bapesi raison. En tout cas baza na ba raison na bango ya solo africain amour du prochain zate africain makambo oyo esalami na Libye eza makambo oyo eza nango déjà esalamaka trop ça fait 20 ans esalamaka déjà na RDC. Donc esclavagisme oyo na RDC mais ba libyen balakisi kaka no différence parce que basakani na poso na biso bamoni biso toza banyama donc bato moko bazanga tina donc mais ozomona oui bango po bakanisaka baza ba européen balingaka ko accepter te ke baza ba africain net biso po biso na bango différence ya po mais ozomona ke entre biso ba africain bolingo ezati africain na lobaka aza mutema mabe makasi koleka mundele pona biso ba africain to lobake to leki mindele na mutema malamu il faut to koma ko prouvanaka entre biso na biso
Africain vraiment que non omoni maman na biso moseka afungoli boutique na ye olie misusu que non mundele moko ya poso mundele moko aya na kati yo nano africain otondi okoti ozo somba mais lelo eza rare pona komona africain ndeko na ye africain aza na idée ya kofungola exotique ya kofungola voire même McDonald's ya kofungola misusu mwa eloko moko boye ke eloko wana ezala vraiment avancé na baafricain wana ezalaka eza te na kati ya milie na biso baafricain ezala kaka ou soit africain aozala wana kaka pona abebisela yo bien sûr lelo bandeko na biso lelo babimi na Paris libanda biso nyonso to mobilité nga devoir ezaka pona kosensibiliser kozala kokotisa intégration na kati ya communauté kokotisa msu changement de mentalité parce que africain mingi oyo bazoloba lobi bien toza na 20e siècle na 21e siècle oyo tozali na niveau ya raisonnement ya batu baza nano na retour sikoyo ya ba siècle oyo toza te batu misusu bazovivre comme si toza nano kaka pe na tango ya kala wana pe baafricain parce que oyo esalami na Libye bien sûr epesi baafricain kanda mais siko botuna nga base retrouver na Paris na banani baafricain na baafricain mindele bakoza M2D misusu pe na landi balobi bien baza vraiment décis basatandaki te ke non batoko ko se retrouver ka entre biso moko na baafricain basatandaki ke bakoki kozala quand même na komona misusu poso mususu pona kolakisa la solidarité mais pona koloba ke non nyonso tu nzambe azolinga pe te ya baafricain africain bakanisaka mindele basambelaka te ke bakanisaka mindele balingaka nzambe te mindele balingaka nzambe mais mindele baza bahypocrite te mindele balingaka nzambe na hypocrisie te mindele balingaka nzambe na vérité na sincérité soki mundele azosambela nzambe alobi te ke no soki aza moto azwaka vin na ye atiki kozwa vin soki aza moto msu akendaka restaurant na ye atiki kokende restaurant parce que na restaurant wana bademo bazali parce que na kati ya vin wana bademo bazali botala même africain mobali mwasi oyo abali apeseli mbongo yaya na mobali aye na ndako amelaka biere eloko nini ndeko na biso ya mwasi asali aboyi kopesa ya mobali biere alobi ndako nanga biere ekota te o nzambi nanga sikoyo mwasi wana omona ye alandaka mateya mwasi wana omona ye aosala baretraite na bagene prière trop mais aboyi pratique aboyi kosatisfaire babesoin donc bashwa ya semeki na ye alingi na ye te keno aprive bashwa ya semeki na ye lokola ye amelaka biere te semeki na ye pa amela ne biere te mais siko biloko oyo nyonso keno epai ya mundele ekozala te soki mundele akosala yango mpo amoni ndenge africain conduite na ezali tokende kaka mosika te ata a na kati ya poto nga nazoloba na nga keno mundele aza motema mabe te africain leki mundele na kimotema mabe nde tozala a na poto me bandeko na biso baza ta bapays pembeni ya nde ka mundele apesi yo africain opportunité orule na mituka ya cher osomba biloko bagriffe omema sak ya cher soki par exemple ezalaki keno ndeko no africain tozwi évolution boye estce tolingaki korespire olingi omona te keno ndeko na yo moko africain alingaki kolakisa différence il faut alakisa yo keno yo oza na se na ye ye aza likolo tala bandeko biloko oyo ngai nazoloba soki africain acomprendre yango te africain aobanda koakize bamindele alors mindele bakoma na niveau ti bakoya koretire biso bamikanda na bango babengani biso tozongi kuna mpo mundele alakisi ke non différence côté mosusu ezala te biso toba ate mindele silence mindele baza bacomplice mindele toba raciste biso moko oyo ezosalama na afrique même mindele bakosala yango bandeko na bango te oyo ezosalama na afrique oyo africain asalaka africain
osalaka mabe, ovivaka mabe. Africain olinga ndeko note. Africain ozo même photo ndeko na Facebook. Asali yango montage. Donc abandi ko misu ko finga ndeko, asali misu ba faux profil, abandi ko finga ndeko na ye. Misu ndeko na ye aza na malade, abetela ki ye. Ba soigner, akeko yebisa muninga na misu oyeba te azala na sida. Misu ndeko na betela ki par compassion kaka. Mais secret professionnel. Bon, Africain, bon, t'as la place ya biloko oyo ke non? Donc, leki mindele na mabe. Mindele ba mabete. Mundela pesi biso opportunité. Mundela longoli biso complexe. Pour Africain, quand il est là, vivra na complexe. Complexe ya njoto, même complexe ya esprit africain zanango. Bon moninga même na kobi pasteur moko no tanga komo nevisi alobela makambo ya solidarité makambo Afrique. Pour pasteur wana za suivi. Azaka kazo lobela ka mabala e couple e nini mais na kata propre mboka na ye ba bomaka bato. Ba komisa bato ba esclave. Na kata propre mboka na ye ba congolais na est à Congo. Bango ne ba vivre plus esclave o vraiment ya ba koko na biso bango ba vivre ngo donc ba minéré wana bazo timola pona ba mindele oyo bazo zwa kaka moins de $1 donc moins de $1 moins sikoyo ozo mona sikoyo eloko ni o ba pasteur africain bazo basali lelo na kati ya ndenge tozoke na ba siècle bango ba loni oyo ke non pona mutu po asambela nzambe faut vivre na hypocrisie alingaka mutu te ma omona ekombo nzambe na monoko misusu nde naloba abwakela mutu jeto me na kombo nzambe ata bokangi nga na bimi molongi na molongi mais tant mutu ngo na elobeli na ye ezolakisa te ke elobeli ya mutu azozala na amour du prochain africain ndenga aza wana muninga na ye to emsu ndeko na ye abengisi azwi ndeko ne na Afrika ye na ye ka mutu ayeba ke ndeko na ye wana azaka na clandestin na ndako baswani na muninga na ye mona azwi telefone atomboli la police na maison na ndako moko kuna clandestin aza kuna ye un clandestin bon baye mpe bazwi ndeko na yo africain aza na kati ya centre to aza na kati ya misusu ya centre d'asile na bandeko na ye omona misu ndeko na abwaki ngunda ndenge misusu aza na bandeko na ye kaka africain mutu omona abimisi misusu abebisi ngunda ya ndeko na ye mais africain azali peuple oyo azolobela kombo ya nzambe plus nzambe asala nini misusu te nzambe asunga biso na nini mindele kutu fo bareklame ke nzambe asunga bango apesa bango ba richesse koleka kutu po bino boza nango Afrique eza riche eza paradis mais pona ni Afrika zo wumela azo vivre boy na passe Afrika zo profiter nango te pona ni parce que Afrika za mtema mabe vo même tina ba pasteur africain ba hypocrite nga pasteur mo nazo bandela même histoire wa yebisinga bi mama Nicole ba camarade nanga ba reprocher nga pona ni nalandaka ba série no double face pona ni na yaka emsu na tela ko ba j'aime ba commentaire mais ce que pasteur azo raisonner esprit oyo mais au monde ye azo diriger foule ya bato voir même kutu pour au monde ye nega azo ko imposer pe bato maboko azo kamata pa azo pesa pe prophétie. Pourquoi? Parce que africain pona ye aibi que non le problème na ye ezali nzambe nde moto il faut ayako sunga ye tala juste beaucoup africain toko continuer ko souffrir tant que décision na bozute ya ko sakana na kombo nzambe ya ko se moquer dans nzambe parce que c'est comme si bozo mona nzambe kutu na motema na ye aza mutu kutu atala bi memi ndele oyo bozo mona te batu bana bango na richesse belete bana bango na bozuite mais comment ndeni bango ba vivre mieux que bino botana na no mwasi oyo yezo yoka mobali nete mais oyoka pasteur aboyi même ya mobali na ye a kotisi désobéissance même na kati ya couple na ye a manqué même ya mobali respect pour a servir ye à boire donc maboko na ye alors omoni oke non akosumuka
mais impolitesse na ye amoni yango te ka asumuki. Désobéissance na ye envers mobali na ye amoni yango te ka asumuki. Ba africain. Nazo loba likambo oyo ba africain. Ngana loba yango toujours. Ba africain pour na ba comprendre que Nzambe nde mutu a changeaka mutu. Nzambe alokotaka mutu ndenge azali. Nzambe ndenge azawana atalaka mutu teke no ate mama Moisanza abini nzembo moko ya papa Kofi abini nzembo moko ya papa Fali ndako mona lola te de kokosi. Parce que Nzambe ayekolakisa biso ke no aza Nzambe pona bata malamu te kaka pe pona bata mabe. Ozo sa malamu aza Nzambe na pona bata mabe pa aza Nzambe na yo. Alors problème ozo vivre na africain ezali likambo pe ya christianisme. Molimo africain eza trop azomona soki azokanisa soki Nzamba yoke ka otanga kombone mingi nde Nzamba azolinga ye. Mais na eza bongo te. Ozoboma commerce ndeko na yo. Ndeko na africain fungoli set exotique. Kaka yo muta liboso ozoleka. Misusu bakenda kosombe pa ba chinois, asombe pa ba arabe, mais pas ndeko ne akeko defa. Misusu kote pa ndeko na otialo ba yazo tia ngo cher ngane na zabwe ngana na osomba la ngate, mais akeko luka place o eza ya moins cher. Mais au moins bango peuple wana bazana esprit ya solidarité. Ceux qui ba moni ndeko na bango fungole loko bango nyosu bayaka na kati. Africain yiko yeko la koloba vérité te. Africain lingi koye kola kozala donc kozala na tout droit te. Africain lingi koye kola te. Azo solisa ndeko na ya linga kete mais ao sala ngo sembla. Africain nenga zawana alingi na yete ke non kola kotika via ndeko na vivre à l'aise. Ndenge na koma ki na biba chrétien mususu boza. Yo melaka bière te. Sikoyo communauté na fête na surtout ba pasteur. Ba pasteur aba africain surtout ba pasteur aba congolais. Bozui échec, bozo mona ti boza un échec. Nga na lobarango. Na lobarango Nzamba yo ke la nga vraiment. Il faut ba église aba africain nyonso kangama. Parce que à cause aba église la kisi ke non africain zo zwa kaka amour du prochete. Nga na kenda l'église te. Mais nga so na problème amutu na salo reproche non ça là. So bozo mona nde na komara wana eza nde nazali esprit na ngeza bongo. Mais boni ebele neti na komi même na biba ndeko boyi bisa pasteur na bino alobela mangamba Afrique ya solidarité. Atira o mema batu trop spirituel. Mosiso ya basakana na musala Nzambe te batu donc yo za na kati ya idolâtrie. Donc yango bozomona ke ba pasteur trop ba africain ba bandaka na bango bien mais bato basalaka ke ba reprocher bango te emso azokoya ezaka ba africain kaka po africain zomona muto mokili neti azomoni lokola Nzambe. Alors que muto mokili ba respectaka ye mais ba adoraka ye te. Ba pesaka ye ba respect. Soki azo mérité. Bota la place biso toza biso ba africain. Bota la mwana mwaso ndenge mobali na ye azue na mbeto atandie lokola sosa wiki akomisi ye mbwa. Parce que moi ça roubelaka trop na ba jeune prière, moi ça roubelaka trop ala na ba pasteur ebele asilisi na niveau ya Facebook. Molimbisa bandeko. Aya awa me. Natela bino. Voilà. Nini ya charge natela bino onibisa mwa moke bandeko eko ya mwasi oyo akomaki mbwa oyo mobali na ye akomisaki ye mbwa na metu likambo kaka makambo ya baeglise barabi wana bamindele oyo nyonso tu oyo bandeko bonibisa mwa moke po mabala ya bato vraiment trop c'est trop bamabala ya bato ezokufa trop baeglise bamabala ya bato eza lisusu vraiment na nini ezo fanda te ezali ba église sikoyo soki tozwi pe ka mindele yango basambelaka trop neti biso te mindele yango bazalaka omona meme pasteur ya mundele asisi kote ya to cérémonie eza wana ameli vin en public azobanga kutu mutu te mais ba oyo ya biso
omona vin na ye ezali soki azongi na ndako na ye amelaka vin azobanga pourquoi mpo bato bamona ye ke non aza pasteur moko amelaka vin. Bomona ndenge africain azovivre. Africain azovivre na hypocrisie. Mais mindele bazovivre na hypocrisie te. Botala eloko esalamaki pa africain. Attentat esalamaki na France, tous les Africains bakomaki je suis Charlie. Mais makambo oyo esalami na Libye pona parce que tozolobela te ke non eza problème moko privé makambo ya Libye. Eza nde mundele parce que mitolo ata arabe mais poso mundele. Donc ba humilier poso na bino batu mwindu bamoni bino net boza banyama. Na ebite bandeko so bozo monanga po tout à l'heure nazalaki na problème ya connexion nazo kaka voix mais misusu babaki bazomona ngate. So bozo monanga boko sala signe moi problème ya connexion iza kotungisa mo muke. Alors, si on peut naza vraiment na bozo yo kanga to naza na ezo déconnecter beaucoup milanga ba ndeko nanga. Voilà, merci beaucoup maman Teresa. Alors, aux hommes africains, problème africain zani. Parce que les autres ko accuser ba mindele, mondele na mutema mabete. Africain leki mondele na mutema mabe, banda lelo tilobe. Parce que nenge biso to vivra na poto, so rezalaki africain mutazo futa ndekone assistance sociale, africain zo futa ndekone des comptes finales, africain zo pesa ndekone crédit et ko za la boyete. Omona ka africain azana esprit ya kolekela ndekona ye. Même temps aux autres que loko aux autres la copie yona africain pour fungoli compagnie yona africain et go bota problème wana. Même ya mindele ba koza ba problème à cesser mais côté à mentalité côté à développement et mentalité ba essayer un peu ko réussir place wana. Africain aza capable asambwisa ndeko na ye na Facebook. Azwa ndeko na ye alatisa ye ba identité mabe. Asalele ba montage ba photo mabe. Oyo mundele peut-être même chose banga so ba ke loi ezo ko interdire ngo. Ta on a ko sala ngo loi e ko pekisanga. Parce que na minute lelo toza révolté hein, na minute lelo ba misusu ba telemi, même ba minute me bande ko na biso. Ba misu ba telemi. Mais guerre oyo to emsu ke esprit oyo akanda. Ba nani penza baza responsable na ngoma kambo yo ndenge komi. N'est-ce pas africain? N'est-ce pas africain? Et ça africain tu vas être responsable nango. Parce que africain pour une bonne manière ya nenga bomoto azana ngote. Africain a mis pesi trop spirituel. Et puis ils ont faute ya ba pasteur. Botala même moi si oyo ya ndako. Comment qu'on vivre na désobéissance ya ko boya ko servir ya mobile na masanga. Si comment mobile wana soka na moi si moko quelque part que azo ya mbela ye bandeko na ye bien. Apo misu bolwa ke mobile wana za mobulu emsu su jugement et que trop pas mobile wana to pasteur wa ba ke mobile wana za mabe. Biso ka ba africain trop de prières, trop de prières. Trop kaka emsu zo mona kaka africain place ondoki azata africain zo kanga ndoki. O mona même une fête ya ba pasteur, fête ya misu zo mona frère en Christ. O te fête